Banza London TV. La théâtre vraiment ça ndi balwa iné na botama na ngona makila nzunzinge na koyebi solo moko ndeko so biso tozali lelo tozali tozipe ba occasion ko kende ko vanda pe na mikili eza pona nzunzingo wa Banza London TV. parce que na ba groupe na biso respective ezala ki boya ba futa yo neti biso na Sinac to allait bien payer mais mbongo to so na nzunzinge le kaka parce que na nzunzinge bozo gagner double ozo gagner mbongo wa caché na ba futa yo parce que na nzunzinge ba futa mutu na mutu caché na par rapport à succès ozana parce que CD na poto ba ka osumba ngo ba otuna théâtre wana ansaza théâtre wana vidéo aza mama kalunga aza Irsil Pechanga aza Silaza Banza London TV. no dichesse azaki master nanga to ando tambola ne déjà yaza na groupe ya président Kas nga na groupe ya président Caleb. OK. C'est un ami où to ando partager dia batembele. Donc siko mama nga bengi tozaki wana na ba master ba beti ikwa Caroline salon Caroline apesi mbali jino mbote be na salon to ba to wana nyo soto to sangisi ba mama Theresia amimi kabong to sala siko pièce wana ebimi na photo ND. C'est là au place makambo kebeba. Banza London TV. Napuna de na église ba yeba nga tongo na okula na ko jouer te mais le fait que déjà tozo kotaka na scène déjà bo batu babandi ko sika lobi pesa ki dem donc pasteur abinga na zena suka na obinga mwana akoli awa en store na zoya déjà batu balena osika donc tanga pesinga ka micro boye batu babukani ezaki vraiment SN Banza London TV. to koyi bana nga na président Caleb na tantine nanga ndeko maman nanga azana cabine téléphonique na lemba à l'époque ton ba cabine ezo sala vraiment l'appui les bons temps et bandisi ka mbongo fumezo mona bo sala ba recette toi linga sala cabine voilà zaki vraiment maison à l'époque nga sko na mando travailler wana ya nani na tante nanga so Caleb ando fana na avenue wana na Vimba à chaque fois tanga ko sala ba appel ko sumba ba carte là na lemo na muke amuna nga ibsanga na muna repa na yo uzana don ya comédie nga na bise bon avec Nathan la mala ndo tala ba tête na bango te Banza London TV. nzunzi nga liboso yimutami mangai to ando sape ka mamba bilamba parce que j'avais ma spécialité nanga amemi nga bi ans to na pièce moto sa mamba bilamba na lingi yoko à l'époque nga na parmi ba jeune ba banda pe nzunzi nkala amemi nga na sali yango après sili na kinda isusu te nde eloko siko ebimisa ngeze loko yo nga moko na komi na ba master melinzaka nanga nga mona simbi perche nga mona osala na sali mise en scène nga mona sali script maramunyoso amanga uti mikila mna posa bosela nga bagag moka miki na kina na poto mama Lili mboyo nga na bité nga na kila la lobby na oya na histoire to sala na yo sala histoire mo kipe ayo batu bana poto ba bebi makala isa siko eloko to bimaka à l'époque na ba la duchesse to bimaka ba onzela moko Banza London TV. donc nga moi je crois pas trop na bakisi parce que moi je suis d'abord croyant dans mon nzambe na kindaka ko sambela nga ibaloba en bible lobi la malédiction sans cause et ni sans effet yo so eza na effet te ba ozwangata mais so yo moko bilem so ça na effet bana baba komba na bango surtout ma maman eza trop côté bana basi Banza London TV. Bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour mon frère. Moi c'est la noblesse donc et puis bonjour na ba téléspectateurs nous sur Hollande biso. Obiki Hans tous un plaisir aux ana d'abord lelo d'abord bonne santé na yo et puis boni à Moussa Nazo qui est bien. Oui, santé ça très bien sauf que nous un peu grippé. Mais sinon ça va, tout marche bien donc Nzamba ça la grâce quoi. Alors Nzamba ça la grâce, en sous les la demande à public au Balinga de partout à travers le monde D'abord maintenant ça fait combien de temps que vous vendez à Bruxelles? Ouais, ça fait presque 5 ans dans la Belgique depuis Nakenda, Tilelo Nazalara. Jour est rapide hein? Oui, donc na biso mikolozo tambola le 27 juin au mois nanga pour ma première fille. Ça coûte 5 ans, il y a en France, donc jour pour jour, on comprend que le lobby là, Mikolozo tambola, donc Mikolozo kende, rapide, donc voilà quoi. Alors depuis que kenda, ça fait maintenant 5 ans, au tika lesu kozonga na mboka, te kozonga na mboka rande ngozongi. Voilà, ndé na zongi. Alors ozongi na mboka, alors musala na yo, na niveau ya Bruxelles les sikoza, eza ko évoluer ndenge nini?
bon musala na niveau à Bruxelles biso surtout sans ignorer to ebi ba phénomène maramunde coma phénomène combattant piraterie vraiment et bon maman musala muke donc kuna to sala ndenge to banda sala ngo avant sauf que ngalo wa nzamba pesanga moi grâce na don ya développer moi ba kiwan mencho na kati nanga yango ndi muti permetanga peut-être na vivre na ba week-end ba soirée ba nini donc ba tino so na Bruxelles ba ebi ba retrouver un par-ci par-là wana moi soirée wana moi nini na kota na kinda kusala ba animation nanga donc mais sur le plan théâtre nini zalé ko c'est toujours ça ba tournage mais ils a vraiment les sociétés ils a vraiment les sociétés il faut dire que ça qu'il a ploué les beaux temps na Kinshasa na Congo avant aucun des poteaux d'abord yo bandaki na groupe nini groupe Sinak ya président Caleb bienvenue tout kibana na banda kuna pe na zara kuna au banda kuna zara kuna ah mais tout le monde a retenu bozomona ngate parce que groupe évoluera awa na Kinshasa siège à groupe eza awa ngana na Bruxelles mais président sogaye avant na Paris neti na minute na Paris na pesi ba mbote belé na maman biso ngimbi na papa Rififi ba Gypsy petit na Orlando ngimbi ya Nadine ba otala ngana minute na Paris ba mba na Besançon place président zalara na Paris ngana na Bruxelles de temps en temps ils allaient msusu a bingi au katisi boke bo tourner mais Paris-Bruxelles, c'est presque 3 heures, mais nga pena ba engagement misusu izala sous président ko benga na zu contre tanet na zabu fallait tout banda film auto bandawa fallait tout bandango normalement na Paris après tout ça là on aéroport Anjili to continuer ngwa mais sali ke ba temps o nga nazo bonga mapona ya et puis na kinda rapi moi sous ça ba formation ba classe et permettait ngate vraiment na ya donc nazu ko to ba pesinga congé à 3 mois. Par rapport il y a crèche ya moi na loi non nazo crèche parce que na école kuna po ba commission fo ba yeba parce que kuna ba kata classe te OK donc so ba bi au côté au bandati au suki ça ce que nga ba mona ki le quoi de début na début on a ki ko s'inscrire na zaina mwana ya muke normalement on devait ko commisser na crèche quoi crèche no monanité école étiquette nga 3 mois là ce que na mona kango kimbo ba to ba pesinga 3 mois na profiter na yebela na nga ya omoni na profiter na ki donc pour dire que on a trop dans Sinak parce que Bruxelles Paris c'est pas facile déplacement hôtel Bruxelles Paris c'est pas facile mais les lots aux jeunes bah tu peux belé balingi ba jeune pe et belé ba rolanga biso d'abord yo théâtre eza makila to côté là on peut ba classe ne tout monde ba ninga mususu na ba ina et puis après et biminengo bima wala ga théâtre maza ndi ba lo ba ini na botama na mona makila lobi kutuzaki dimanche na osambela na église ou ici quand ngana banana source parce que source babosa na ngo wana wapi ils na Maranatha Jésus revient na Limba terminus exporte noir et comme porte blanche et pas ya révérend pasteur Raoul Abraham Matadi ya maman Mimi Matadi papa ya ba Eli Jemima Michael lobi nazale wana ezaki vraiment esengo makasi parce que kuna j'ai commencé tout petit na banana ekodim JTC tina komi wana donc ils abazaki très content au monde kuna derrière na église ba yeba nga ton na okula na ko jouer té mais le fait que déjà toujours kotaka na scène déjà bo bato babandi kosika lobi pezaki idem donc pasteur abinga na zana suka na obinga mwana akoli awa en ce temps na zoya déjà bato balena osika donc tant apesinga ka micro boye batu babukani ezaki vraiment esengo en plus il y a malamu zaki sous lobby na passé journée na ba ami na nga otokoli na ba on église veut dire Joël Kamanga Alain Scram biso to benga Mobutu et puis tout ça qui na Joël Kamanga tout ça na ba papa Anthony ba franga ba tu belé to kutane na bango lobby ba jokas nde ba mona na été na ba ami mususu Bernie ndangaza na musika mais c'était un grand plaisir pour nanga donc souk na yo bossa na rango jamais mercredi déjà na ozala pe na Kilija place na Koli lisusu parce que on peut pas endoser la ngayo mo biga papa ndezala faut pas nous partager ou kia ozongi boy parce que c'est pas facile et ça déjà signe moko a bien signé reconnaissance parce qu'il y a des gens d'autres personnes comme Maraba ingrat ceux qui a comme la moi niveau et puis a combien ingrat vis-à-vis peut-être bateau ba bien très bien là c'est une bonne chose mais d'abord entrer na yo na Sinak et ça m'a ni Caleb muta découvrir yo tu mo au sali test et puis monique muto dans la talent à jouer voilà yanga vraiment zala et on a banga vie na ngeza grâce sur grâce nzamba saela nga makambo mo ya minene trop na vie en fait nga to koyiba na nga na président Caleb nga tantine nanga ndeko maman nanga azana cabine téléphonique na Lemba à l'époque ton ba cabine ezo sala vraiment la pluie les bons temps et bandisi ka mbongo fumezo mona bo sala ba recette toi linga sala cabine voilà ils acquivement maison
à l'époque nga siko na mando travailler wana ya nani na tante nanga so Caleb ando fana na avenue wana na Vimba à chaque fois tanga ko sala ba appel ko suma ba carte là na lemo na muke amuna nga ibsanga na muna repa na yo uzana don ya comédie nga na bisi bon avec na temps wana mana ndo tala ba tête na bango na binga biloko wana vraiment na ndo sala on kala na église mais lelo wana ye déjà sur les canaux TV na théâtre na bango déjà ba le cap singa biso to wana groupe na biso le ka jeudi bo na bo talango na koma po talango po viena nga na biso prise nga biloko wana ngelo kwa ngai tant na sokola bana ba masa na nga tu ya lemba ba yebi ba japonais chopo ba masa na nga ba Gelor Lutumba ba Succès Mikili ba JR Ngengi ba Cédric Lutumba pour ne citer que c'est là tous alara ba japonais chopo tu ande ko linga bilamba trop le fait que monika na linga bilamba bi bon na osala pièce mora théâtre il faut que tu aies aussi la makambo linga mingi toujours on a José de Londres à l'époque en 2002 donc na côté on a sali on a monument que na joué vraiment succès et na sentir que yemo amoni petit moni goza ba talent à partir ya wana na yo sala script singa sala lettre ou adhérer le quoi mutu nyos na sali lettre na nga ba recevoir yango ndi na kota kimbala moko do départ na ngizale wana départ no ezaki wana ti le londingoza après osukiga wana te okoti na banzonzinga parce que yo logo il faut dire que logo mais vanisa masolo et pas no banzonzinga siko kozwa siko gu wana osala pe banzonzinga kozwa ngo ndene nzonzinga sikoyo na profiter pe na pesa e berger parcours abani bambote belé parce que nzonzinga nga liboso yimutamema ngai to anda osape kama ngamba bilamba parce que c'est ma spécialité nanga ameminga bi ans to ana pièce moto sa mamba bilamba na lingi yoko à l'époque ngana za parmi ba jeune ba banda pe nzonzinga kala ameminga na sali yango après sili na kinda esusu te nde eloko siko ebimisa ngeze loko yo ngamoko na komi na ba master melinzaka nanga to mona mama mo autaki miki donc conception na yo conception nanga ngamo na simbi perche ngamo na osala na sali mise en scène ngamo na sali script maramunyoso mama nga uti miki labna na posa bosela nga ba gag moka miki na kina na poto mama Lili mboyo ngana bité ngana kila la lobby na yana histoire to sala na yo sala histoire mo kipe ayo batu bana poto ba bebi makala ezasiko eloko to bimaka à l'époque na ba la duchesse to bimaka ba onzela moko ba bubu manoka ba sam ba pati siko oyibana dena ba duchesse avant na to tonga kozwi idée wana osa pièce wana contacter bango tuwe no duchesse azaki master nanga to ando tambola ne déjà yaza na groupe ya président Kas ngana na groupe ya président Caleb c'est un ami to ando partager dia ba tembele donc siko maman nga bengi tuzaki wana na ba master ba beti ikwa Caroline salon Caroline apesi mbali ne jino mbote be na salon tu ba tu wana nyo soto to sangisi ba mama Theresia ba mimi kabong tu sala siko pièce wana ebimi na poto ND c'est là au place makambo kebeba parce que à l'époque wana na ba pululu ba na 6 makasi na bouiboui et vient nga mwanda uta Bruxelles sanga as ba théâtre zo sala na kin c'est bien mais faut sala nde banzonzing pour kuna ndo zo succès après sanga ba exemple na bango tant tu sala loko wana ezaki départ mbala mo ba tout ce qu'on a poto ba yo découvrir ou ezaki katinanga c'est par là des ba producteurs nyor ce commerce bazoya nazaki des fois na journée bolem suna na 3 tournages nazo ba comment na aussi partager te na sala ndeni parce que à partir pièce o ngamona comment de tombola ki susu kombo malé mende mokili lelo et ko accepter ba tu misusu kutu ba yebi même pas que na uta na groupe Sinak ba ngo ba yebi ka ke mutu mo abanzonzinga nde ba yo comprendre que source na ngeza Sinak non source noeza Sinak mais est-ce que lelo ninge banzonzinga ngazo qui n'est pas musu balobi que non nzonzinga payé c'est vrai et puis c'est un plus mais bomi pe masolo yo partagera même avec bato baloba bongo ouais nzonzinga na koyebi solo moko ndeko so biso tozali lelo tozali tozi pe ba occasion ko kende ko vanda pe na mikili eza pona nzonzinga wana parce que na ba groupe na biso respective ezala ki boroya ba futa yo neti biso na Sinak to allait bien payer mais mbongo tozwa na nzonzinga ele kaka parce que na nzonzinga bozo gagner double ozo gagner mbongo wa caché na ba futa yo parce que na nzonzinga ba futa mutu na mutu caché na par rapport à succès ozanango parce que CD na poto ba ko sumbango ba otuna théâtre wana ansaza théâtre wana video loza mama Kalunga za Irsil Pechanga za Silaza ba otuna ozomona donc à partir de bato bazo tuna yo producteur pas yo solano yo pozo chaper ba prix na yo na nzonzinga to ando gagner même triple par rapport à ba groupe na biso ozomona mais yango PPC biso etombola biso parce que na nzonzinga un bon nzonzinger to ebani to remettre na facilité mo lamba
faciliter moi eloko ozofuta donc moi muta pour toi bengi atini pe moi code atini pe moi système de jeu yana batu musuku to bando bwaka bango te le fait ko kota ika na mutema abinga ans banda le longa mnando futelo ndako yo sale eloko to vanda chaque fin du moment na de eloko eleki ozomona donc zonzinga eloko yaki vraiment et portable biso tonis yango et tombola ki musana biso mais lelo sikoyo mais lelo sikoyo ekufi le nzonzinga ekufi lelo sikoyo ekufi na nini ba producteur ba ya esu te envers bino to isa que bunde bo jouer bien te moi na minute on na za ba uti wa prendre nga major zolozolo aza ana kini mais major so aza ba tournage ça parce que premier ekufi nini na uto lo bango tout à l'heure phénomène combattant tango yaki déjà ba artiste mususu bazaki déjà na liste bazé ba personne en grata donc des ana akokota na scène mora théâtre té les kanamiki que ça soit combo na ye soko tcheye oui je te dis mais mutaza na kin so asali théâtre et coupe malapoto ata ba kanelier ba osali lo non soka koti asali pièce wana ba on ya ba boy côté ba CD wana c'est vrai ba ya vraiment na ba maison ba ba CD wana nyos parce que vous pouvez ni boucher longi na ye sous prétexte. Ok. Donc à partir de Maramouana déjà comme un plus na piraterie. Donc piraterie koti Maramouane koti et boumé dia Marambébé là pour Maramouane se sali down. Maramouane kiti et sili boulot vraiment. Ngasko na ko constatant à partir de 2011. Na mo dia alir Marambé comme kendela. To ko mo kenaki ba kiba. To vana na ba massa mususu ba massa na Mike la Duchesse a comme déjà semaine oyo. Ba Igor 2 minutes, ba président Douché, ba président Zigura, tout va nima to solo là. À l'époque no ba susu na kutana na masa na ngai wana auto longwa sike pas fali pupa. O Sarkanza lieli na pese ba mbote belé na mikili place zo landa ngai. Ni mo ayebi côté wana na kauchu. Lieli yo ebi. Même si bon que musale ko mokufa, to luka ba cheme mususu parce que surtout continuer bo mobulu ozomona. Après ndé salaire que toi ko bunga na biso pour tout monde aider musale ki nena okufa lelo siko ndé lo bake ba ko kende ko kumda théâtre pourquoi théâtre comme na YouTube wana avec maman nana takaza na pesi bambote belé maman nana takaza parce que toi qui parmi ton SPLC bandi et mutali bosu ya opesa be élément hein ben mission kuna na SPLC maman nana takaza bambote belé voilà c'est bien bon mais il faut air moza kuna ngana za ba blog wana ti oh oui donc vous êtes contre YouTube et comment les lots na baba ni amni comment le YouTube naza contre te mais ngala za la idéologie les peuples d'abord tout ça dire nini nani na sens que tout ça là makamuteka pour biso to se retrouver mais pour batunde ba se retrouver on a subi biso ton doit tourner producteur sur aye apesi président supposé président Caleb 5 000 €. Président Rosalem sous na compte na selon contrat de to signé à Longolem sous 2 000 3 000 wana. Tout le monde au foot à marathon doit se retrouver. Mais les lots ils a bon goûté. Les lots ils allient partout ba ça na YouTube ba obenga olem soit sur $500. 500 wana yebisanga équipe technique tournage chaque jour ba to ba lia ba mela faut ba foot à transport au foot acteur combien. Mais bah nombre de vues en écoute ça rappelle bon. Il y a déjà 500 ils a déjà salaire na enyo sur yango. Oh, moi je t'informe maram na oloba sur na kosi baza baebi. Non mais tout ça là tout parce qu'il faut artiste ne soit vivre en ligne d'abord tout ça dernièrement na la duchesse tout ça qui na kine et puis tout ça qui pe na prison Douché Kapanga. Je pense que makambo pour bon baza pe mingi na nini kuna bango bana makambo wana siko te ngana pe exemple bon typique Douché neti azana chaîne na yemoko akota tableau na yemoko ebindinga sama mais ngana lo bana makambo isa vrai parce que ngana zaki na ba producteur ou ba masa na platini banjuzi na rigen ba bando tindela nga so batindela ngambongo muke zaki au moins 3500 €. Avec 3500 ngala sala ba film à 4 épisodes mais bango kuna ba exiger ba on l'aime sous ba 10 ba 8 ba 9 ba 15 ba zo mbongo belé pour la rentabilité mais ce que o bango ba gagner peut-être des amuki ozomona lelo siko ozo imaginer que théâtre ndeto uti comme lelo que ngana zo sa film nanga na bengi yo na bila noblesse yo sa film nanga na ndinga likelemba osali ya film nanga ofele yo pe jour o sa film benga na yo ofele mais les autres ba pesi bango ba 19 ba futaka ba transport. Siko yebisanga théâtre mati to théâtre kiti na ndenge to utelaki 10 wana ya transport wana za salaire za maramunyoso yo yaka bwaka batu na yo sala visibilité na nepso soko landi ba théâtre eza boza nyoso te na yebisa OK exception zanga te na tous les cas mais soko landi ba théâtre na concurrence mabanga
nga so na bandi boy Willy Et Musheni nous repèsons pour m'appeler théâtre na biso yango wana. oyo abwaki Willy Musheni tete ndai oyo kuna zui na tableau moko mona 30 mabanga siko fu mona film ba film mona 50 acteurs na kata film moko 60 acteurs Et puis ça peut confusion mi sous passe pas population. mi sous passe yango siko batu misusu balinga tolo ba marambo ti mais moi je fais partie na ba artiste oyo tozala to liambo na marambo so ici au marambo simba te photo loba moi je m'en fous. Moi, je ne fais pas mon boulot par rapport à visibilité. Je n'ai pas besoin de ça. Na sali, na bundi, na befort, na grâce à Nzambe, je me suis fait un nom. Donc, les lots na rolingate muta utilisé nga pona ya koleka batu ba monanga. La noblesse nga tona kende pour tout na ebera ke awa. C'est fini, tu vois, ou melina potelo. Maintenant on a yo zonga na yo mona ma réalité mususu. Moni kombo na yo soko salade ya kombo na yo, c'est fini. Le bagazo tiezo lo likolo, wala ma mususu. Mais non, ezali. To lia la kombo na biso na ba façon mususu mais ngala loba ki en clair ba ça ba tournage d'abord moi j'accepte c'est ça bango ba lingango mais moi si tu as besoin de ma participation na ba tournage bocha na YouTube c'est moyennant quelque chose donc je dois faut futanga non coup de chapeau na yo parce que tout tenir koloba yango hein papa ba te belé ba mi ebité. Oh non, même les journalistes c'est belé hein, bah confrère mususu ba sala rapé émission na ba internet en oh te you boira batu, to pesa mo lo mo après il faut mier banani aux alliés parce que kokinika na changa boité faire un nom et puis c'est pas donné à tout le monde hein. Il y a zolien na kombo na yo mais yo peut-être ningwana c'est pas du tout oh ça m'a rambo il y a bon ezanine. Mais pourquoi pas besoin tant Hans Lozolo, le Loza figure emblématique, il y a mon théâtre dans Boka Nabiso. Aux ouatons na bande kono bo vanda bo sura pour vendre taper ma solo. Voilà, yango moni na ba massa ba Christian Shoga, ba Kanto, ba Brifi la merveille, ba papa Henri, ba vie de l'un toujours Luka. Tout ça moi réunion mo bo to kutana. Tout mon na poto solo ba maramwana parce que moni aliro marambezo kendela eza bien tendeko. To baki bon to vanda to solo là, to meka un peu kotala niveau ni toro kene ya mangambo parce que malgré que za la ke boulezo kufa mais tu as un espoir que nzamba rosunga un jour ezonga mais pour ça facilité ngana bi ba masebele awa ke bana ba famille et na ba masa bana ba bana awa ebele mais bisanga siko tant musale kufi ba vivre ndeni na minito bazo vivre ndenge nini c'est pas facile. Mais est-ce que vous avez na Sokoda vous avez rappé na kati to ngabilo wana kutiko chanu ngati ngala za affilié na Sabam. Pourquoi pas Sokoda et pourtant bâti administration à Sika? Non, nga na ebisio déjà. Moi j'habite pas ici. OK. Ouais, naza résident à Bruxelles, nga naza affilié na Sabam. Na parti c'est comédien, tous ngana José de Londres, tous affilié na Sabam. Ba droit na ngai dans société des droits d'auteur où ils ala na Bruxelles. Deux hommes moi je suis affilié là-bas. Sur aucun internet au monde jour na saga affiliation na donc aux récupérer ba droit na yo normalement nga la affilié na Sabam donc voilà je pas besoin de ya maramusus parce que nazala alors to que ne pena na makamba ba kishi Hans Lozolo babi lolo ba théâtre quoi comme ya rosarana te tout monde on a ba TV ko la mkana tongo oh intel ko le vimbier mutu boya boya kela ki c'est dû à quoi boza ba jeune mais pourquoi ko tia kishi liboso na place peut-être ya rosara musala moni maramwana. Des fois ça fait trop mal hein. Bon on a l'aime sur na télé, autant na internet, ba lo ba biloko ndengwana. Omoni biso to bosana ke en dehors on a végétarien to taper na ba famille na biso respectif. Toi non na ba ndokia famille ou non to si ça bitumba na bango. Oh ça combat mort éternel parce que la baloba ke la vie c'est un combat. Toi na ba combat et belé na ba famille ou non bitumbe si la télé. Donc il faut to bundana no to éviter. Après tout comme on t'a la bateau libanda ce que ça n'a pas de misusu azana ba problème na yemo lem susu personnel mais ce que problème lem suka bata théâtre ndeko na kosoteko muta théâtre o ya bonga soki na ba niveau mo boy azati oui mais patron artiste comédien zali hein ça oui, tout va bien oui fiston ça y na profiter pe na PC bambo te na PC merci mon pote mon président netiye azo postuler na élection il y a association ba comédien nyonso biso to lobi ba jeune pour na évolution to boyi maramba alcaïque to voter aza patron na ndenge na ye mais puisque c'est aza patron mais akokoka ko lem susu ko comment dirais-je ko boko là ba tunyo sauter ou baza na théâtre ozo mona yo na lo ba muto aza na mbongo au delà net ba Bill Gates aza te na théâtre na biso ba blo muso yo kaka je sais pas s'il y a des histoires vraies mais ngala ndima biloko wana te parce que net nga na lo bango clairement na télé yo kende selanga kisi ezwanga
ezwanga te parce que biso bato baloba alongoli bilamba kitina sali sonini yeso ka réussir yeso ka sali boy et simba mais nzamba confondable nzamba confondable banga lakisa bango maloba na bino za nzambe ti to kendeka liboso toujours avancer na peu de temps nzamba osela biso makambo yo lem so sela bato msu na 30 ans ozomona donc nga moi je crois pas trop na bakisi parce que moi je suis d'abord croyant na mona nzambe na kindaka ko sambila ngai baloba en bible lobi la malédiction sans cause et ni les sans effet yo so eza na effet te ba ozwangata mais so yo moko bilem so ça na effet bana ba komba na bango surtout makambo eza trop côté bana basi bazana ba komba na bango ya makambo na bango ebele bazana ba faire na bango ba komisa kaka nga ba sala nga boy nga ba boakela nga boy non moi j'accepte pas ces histoires là. Je pense que Fiston Mouni peut partager même avec eux, pourquoi pas Pena Robert Kalemba. Merci beaucoup na tout ya poto beaucoup comme la biso donc Gisèle la bruxelloise et puis maman Nana Makoto na Londres, Joe Luemba à Londres, on appelle la grande famille Osaka à Londres, on a bossé binoté parce que vous avez les clair à Mokolo, Pena Belgique voilà, il y a pas de souci. Mais les lots Hans Luzolo, ndino ba ko za figure emblématique, mais modèle na yo. Tant que ça le théâtre vend bolobi en tout cas nga modèle nga est un tel. En fait nga sur l'andi idéologie na nango nga na sangsaka ba mayela bato ebele kozana modèle moko boyeke nga na landaka ka ye ezala moi pasi na lubango mais nga na sepela na ba jouer bato ebele ba ukutali ndi ba koko ba jouaka ba vina biso eyoma vega yu na pesho mbote viefo na mona epe bato ebele na sangsa ba mayele na bango mais neti ba tikna nga ba blo na nga misu ya ba français mikie na banda otala vi na nga nzoka na mona beta moi blo les mamans de la yake na no ndenge mususu mais nga sikoyo na yibika maele mukie na ke nango jita titoye ozomona na zio yango mukie na memi yango na professionnaliser yango susu comme omolesa ozomona mais naza vraiment na modèle te mais j'aime tout bato nyonso babana musala liboso nanga nga na lobango même ba ami nanga ba junior lu Saoul wana nga na tala bango na TV ba Christian Shoga na tala bango na TV je le respecte ils sont des amis mais ils ont commencé avant moi mon ami Charlie Nongivi de l'Oueb en Pakaloui tout ba on a tala na télé ba Sila Bisalou ba tout ba c'est belé pour ne citer que c'est là na respecter bango trop pour na tala bango mais naza vraiment na modèle tout na rolo ba ke nga yé ka rande mutu inspirant nga pesa nga donc créer style na yo mon coco na créer style na nga lelo avant même na kende mikili so tali na ba théâtre tout ba comme na ans na bango ba groupe ba chic choc ba groupe no na mutu na ba mo oh tu vois la maman il a dit ça il était ça c'est moi qui ai créé ça vous vous rappelez fier nango hein je suis fier mais j'aime aussi la reconnaissance moi j'ai été reconnaissant envers tous ces vieux jamais na tkala on manqué respect mais lelo bana wana bazuya na idéologie obiso to sali lelo eza déplorable lem souvent na télévision moi na mo non na sala ta kombote azo lukanda bima moya lem sou na télé azo finga yo aolo ba makamo bo eza important. Mais en solo c'est le molo mo siko parce que a répondre na makila molo mo ça plaisir surtout na banda pe à football na biso siko bino lima mbabilo retour bon et là Rosalie parce que moninga nazara déjà kuna nga na kuma plus que ça là ba couper ça ba conseil parce que moni biso za ba artiste to vivre na société quand ndenge zala na mikili amina biso mo wa mundele ya zara olinga binga il faut na balara congolaise aluka ba fia ba congolaise yo tomber que fimura outi fraîchement du bled à qui Paris du masana mundele pas moni première invitation à Bengisi bon tout coûte en restaurant quand ndenge zala biloko yi bali fartir ya raté et fiona tara mbala liboso na miki ko lia ko senga fartir yi surtout yebi na ndenge na biso poto ndenge to fonctionner ndela zui fartir atali akoti le bon na poche abimisi partir a chewana donc batoni beba ni bazo fartir ndela bi non tu prends pas ça moi j'ai payé ma partie la moitié fia à foot nous congolaise papa ngala longwe na ndaku nanga musika kuna na zuba traîner yako lando na restaurant yo futi ndam ngala futa ndam si ata pata yo kutuko yo futa ka partout soko simbi ata mutu ya nini nanga mwena lobate poja na tebe soko simbi ata mutu bakata komolanga bino na poto ndebo zakabona ya ebite ke kuna évoluer ka ndengwana biso zakabu vanda bobo bimina mama chenda mu yopo chenda soko mususu eza il faut to aloba loba faut to s'intégrer. Moi ça ya outi sikakin a télémisiko azo zelabis
banda aussi la bis azo monezo ya tamoni sko mundele mo atema. S'il vous plaît tonton, le bus 165 ça se met debout ici. Alors tu as le bus c'était le ma ba benga esiko na téléphone. Allô, oyebi ke yo tozoka po azo ba na fête mo azo organiser fête na ndako tout ça ya mwana sere ne ba pesa organisation mtauti kinisika. Oyebi ke yo makamuna yo banini akase judiciaire téléphone ekati. Azu téléphone abengi muninga na. Yango fête yo bato bazo pesa ba guna banga biloko ngezo compliqué nga mutuma utu benga nga ya mela akase judiciaire. Pona okase judiciaire ko sala nini? Yo ka pe mutazwa ki pe susu so bazo ba ya yo mungo so ka dia bazo ba casier judiciaire ezaka ba jiti OK bon casier judiciaire ngo za na combien de bouteilles so 24 et 12 que tala na Carrefour. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Je pense que moi nous on est détendre bateau belé on doit comprendre en ça na ngoma la bakila improvisation et puis ça lit bien ma casse koleka. Mais en ça et là on est au lingrate na vie depuis que ça mosa na soit na vie nous on vivre na bateau là on est au lingrate. Et là on a lingrate premièrement ça humiliation. J'aime pas. Na linga respect parce que moi je respecte les gens. La noblesse yo yebi nga toujours atteint belé tout solano to benga na ramambe belé na linga respect na linga humiliation parce que nga na za vraiment na yebisio que je sais respecter les gens na yebi ucha mutu na esika na ye nga prom na linga ba changa na esika na nga et puis c'est que na déplorable lo na vie et surtout na ba internet makambo comment le kan internet vraiment c'est déplorable nga ça me fait trop mal. Des fois tout à l'heure au monde a titre na ma monsieur le canal internet ayutara awa ça fait trop mal. Nga moi j'ai été victime il y a beaucoup des acharnements vains je dirais. Surtout même sur vie privée na yo hein ba landela ba au coma deux fois tout monde voilà. Et ça là passe. Des fois tu te reproches de rien au monde a créé histoire moroboy avec les gens bazalana ba profil ba Facebook X bazo coma bazo finga toutes ces histoires là tant ils ça fait trop mal. Et là on a préféré que so yo kinde kono na likambu approcher nga je suis facile ya rozwa na komi kinit nga normalement de tout cela nous fallait que tu na benga o déjà na biso que ndeko na zao na baki semaine oyo nde parce que même président Caleb na saki boutique langa semaine oyo na paiement comme ça je vais relancer tout le monde nde tout comme lundi mais au benginga ozwinga moro na soli noto fixer ba programme na biso makamunyoso nga na lingara respect pour nga pina zong c'est la mutu respect so za na problème nga contacter nga so la nga ande kota la boy mais au lieu que ko utiliser ba voix mususu pour humilier nga et loko nzamba tomboli na bambule belé est-ce que ko diminuer ngo na tamuke c'est impossible. Et c'est impossible. Moi je pense que ça leçon à tirer pour nabiso ba congolais hein parce que c'est vrai on a aussi de familles au monde a titre mort bobati le kutaka pour ça ba vieux et belé ça fait pas du bien. Il faut respecter un être humain surtout que moto aza ko gué ba tu belé tiens ici kanae et c'est le remoro ya très bien mais bakulu tuna ozu pétant depuis que yé okutana bakulu parce que moni koko joko na internet car ngo tu ko bana ngi ba image na ko tambola mettons que artiste est blessé au père hein? Très mal. J'avais Nazaki et touché un makasi nandaku parce que dans l'autre la image dernier jour avant qu'on aille na mona qui ton président ça ya juillet ba kine na CNPP na la qui vraiment choqué au mona mama ndengwana voilà message nanga ya on a na loba na ba artiste musalo to sala biso moto bimboka na biso ndenge fonctionnera toujours tambola nembo kezo mema biso tozala na moi idéologie tant moi sans ezozala to eba ndenge ya épargnaka parce que c'est très important et lo que ça la passe mona bovai na poto artiste ata zoki awa artiste ata batubier awa poto bandeko nanga poto osunga ngai bandeko na biso poto siko bata poto bakenda kunanga po bavanda basunga ba artiste et comédien au moment où on peut avoir un problème là bango papa tous ans ba problème na poto biso mo tous ans na ba nyongo tous ans na ba facture tous ans na ba engagement na ba banque photo futa ngamu na za na ba nyongo na l'été zali je l'ai dit aujourd'hui bon c'est là nga cause de peut-être sous nazate gouvernement mboka nanga na ona sali ba ko honorer nga autrement mais na beli ba bandi obenga de part et d'autre so na beli awa nga na comme résident na Belgique ba ozung sanga na mboka place na za résident parce que kuna na ba soin manga mnyoso na zwaka ba ozung sanga ba soigninga mais comme on a via comme na ba niveau wana c'est ça passe parce que malade wana na poto benga ngo Alzheimer normalement ça se soigne mais bino mo bebika médecine congolaise na ya mundele za ikareza makasi yango zo mona via za elo sou nazo déplorer Kokodjoko c'est un grand artiste
toyoka pe bamsu babela bamaboma esuka kaka na ndengani mais eza niveau moko eza médiatisé boyebisanga lelo soko kodioka azongeli forme na ye aosepela komona baimage wana parce que na internet image etikalaka libela eza lokola ba dvd te so tokoti awa na télé se tomonake banini mosusu ya kala kutula mosusu bodeklasa mais internet YouTube etikalaka libela nga ça me fait trop mal komona biloko ya ndenge wana mais nzambe asunga peut-être d'ici là avant na bouger pour naza nanu donc nous rendre visite. Moi je pense que Nengi Katolo, il faut que pesa moto honneur ou azo mérité que pesa Kokodio que c'est vrai à ça la peming dans monde de théâtre il faut qu'on aurait bien attention à sa maladie que tam sa ba image bandeko ba ça makambo na batika et que ça elo moko ya bien. Alors on se zappe question à poser qui José de Londres car na kicho yovandi wana bino tout le lobo ke poto ba tu peux belé batala rabino le boza ba modèle poto yokuti lelo. Est-ce que ça pour toi bandé ko rêver pour José de Londres na ki tu yo vanda lobai ki abi ngana conseiller ba jeune bazao ba ko sa bomata ba kinde poto te yo suis ko na ba jeune ba Hollanda o nda bande ko ba Hollanda biso belé poto eza facile to poto eza difficile poto eza facile te ba to fo ba bango lelo parce que ngana vanda kuna Europe eza difficile mais so na lobi bo ba to belé bazao ba lo bananga ah ye déjà kenda avandisa yango lo bana biso bongo nazo lo bango parce que tout le bango que mikiliza lo liwa il faut kende kuna pour comprendre ma amni le ka kuna moni lelo soko vandisa awa sala maramno pe awa soko vandisa tozo luka mo ki vand sanda hier ko sala ngamo no ebisa avant na kende nazaki autonome batu ba ebi j'avais des gens qui dépendaient de moi kolongwa poto ko kende moi je dépendais des gens na koma ki dépendant à l'indépendance na ke kuna ke koma dépendant na dépendre na frère nanga facha provision il faut ça là est-ce qu'on a la place na outil donc ouais ko bandeli vie à zéro bandeli vie à zéro alors pose ba échelle il y en a ba tumso singa ba 20 ans ba 15 ans ba 10 ans aux hommes équilibré mon canapé bingaye voilà il y a elo mususu yango wana là où les bas blessent côté wana vandisa moi sinetinga lelo na profiter na pesa madame nanga mama Sarah Mulobi bambote belesika zali papa na e na PC bambote belé puis et sa maman Berthe na PC bambote belé papa dit donné donc voilà et ça qui facilite ndeko ozo mona sko biloko wana nyoso fo botal ba point wana et ko zo pe 15 ans mais na 15 ans pelem mususu wana soko chep esprit ah vie pe ko se sourire na pexi muta kendete na pexi mutu te OK kuna eza boy non réalité mususu kendo vivra mais lelo ba tufo ba ke potuza facilité biso to bando vanda bo muta koti na agence na profiter na pesa trésor lo la wana bo vanda bo atinde le mois 2000 euros kinde siko na mikilo mona ba lo la nde bazaka na hiver ba s'entraîner balati ba kola na poto to lata kola mon frère awa jamais mona mtalati kola vraiment lati kola lati bozo mbongo atinda alati shuba show samba ni biloko wana tu ya malili po azwa mbongo kinde na po mona mutu 5 heures aza libanda malili ya osakana te donc maboko esalate akia lukati ndelu moi 100 yango vraiment faut tous reconnaissant verba na poto na onyo so basala la biso ya trop pour tous la auto za lelo isa grâce na bango yango wana faut tout remercier a bango kaka pour tout ça facilité pour tout soko salité muta opeso azate biso to mona wa ole kaboye nazolia tozonga bozolia te ozopesa moi ba 1000 moi ba 2000 ba $10 mena mikili muta opeso 5 ata 5 euros ata 5 euros azate alors on se trouve que malé na ko chuter ba projet d'avenir na yozanini pour na avant que tu clôturer voilà ngala na ba projet nanga makamuze belé au sala ndeko bon toujours senga nzambe apesa biso force parce que normalement maramu il fallait tout ça là je pense la prochaine koya nanga boyeza association pour soutenir les femmes de veuves des artistes pour nga moko maman nanga pas à vivre donc wana base nanu ya liboso ou na il faut na sala tout emboîter déjà pas d'ici là bato ba soutenir biso bato ba kota contact na biso ba benga biso pour ça la bien tous api makasi ba benga bino na numéro nini voilà nga bato bo ba kolinga ba contacter nga le numéro ngo na zo bango ba bien tenantima ba ko benga nga na 085 26 12 140 00243 85 26 12 140 le numéro yango wana bato nyos ba kolinga ba kota contact nanga et puis na remercier na ndenge les recevoir nga ça fait ba dédicace na ngana bato ba otala bien sûr ouais na pesi ba mbote belé na Deborah Mbaya Boston yo ebide Boston na musika Jessica Mbaya bo no za famille Lili Mbaya aussi
Célio Basile en direct de Bruxelles. Christophe Ngoy, mon beau-frère, Nabosani Ote Dorta Serge Kalengai, ya Mama Sarah, Vinanga Chims Kabengele Nazawa, Nazoze Larara, Tete Ndai, Amida Ziada, oh Ziadalo. Merci pour tout, Mama Fatou Miracle, Namusika, Willy Moucheni, Code Mondial, Gelor Aleka, Mukonza Centre-Ville, Banatou ya terrain à Péba Mambo Tebele, sans oublier Amina Tachia, la belle de belle, la Tia Missine, Ndege Trésor Congo Alobara. Petit frère propre Mbemba Zawana, Boutsa Mabina Kitambo, petit nanga Dida, petit nanga Matembele, bango tout, petit nanga Lou, Massananga Ksa Suga, Tozo Kutana Kalate, Biro Mobimbeza na pointe, Patrick Bizima, Clarisse Mokobe, Juno Fantasme Ilunga, de Gloire Ntsai, Crédit Lyonnais, Guy et Patrick Makoda, qui tout retrouve tous ensemble, donc Batunio Souana, Maître Arabe Lampa. Nabosani Maître Arabe, Abraham Sananga, et puis Fiston Manissa, grand garçon, il reste grand garçon. Merci, merci beaucoup Hans Luzolo. Peut-être un mot pour l'émission. Moi, Naïb Saro, déjà j'apprécie ta façon de faire les choses. Et on a tout dans la mine, savoir Naïbi, vous êtes intelligent, vous êtes solo là, vous avez art de parler. Donc, vous avez tout so émission très kitoko. Tuki na ngomandenge ngana lingela kezala ba question bien émission bien réfléchie. Je pense que ba la ngona ba sepela makasi na féliciter yo et puis na yesusu na ndako déjà na leka une fois na kutiango impeccable tout ça vraiment lili ezali kitoko don nazo tokate pour so na biminga libanda papi mouchoir. Merci beaucoup Hans Luzolo. Moi je pense que bopé ça Hans confiance dans mon salaire ça la copé ko encadrer ba jeune. Je pense que vous allez au moko ya bien. Merci beaucoup na bana tu apote boza tellement belé mais au autant abinono sur tout donc Nicole Témé Nicole Témé na Londres wana Gisèle la bruxelloise et puis en la bossanité Claudia Kiungo Claudia Kiungo ici Kazali bambote belé na Nana Kusakusa Nana Kusakusa ici Kozali na bossanité Dani Bokombe donc la tsunami yumo masolo donc il y a rien à dire tous elle a toujours Karine Poko Karine Poko Moutou Pavandisa Masolo ainsi que beau-frère Nangai Papi Diamouana na Londres beau-frère Nangai Papi Diamouana et puis la grande famille Osaka ne passe bon bazaba na poto ya Tongo Patricia Atati Osaka nous Jean-Marc Osaka nous Bobi Masolo il y a rien à dire. Un grand merci à la grande équipe qui nous ont tenu compagnie. Merci beaucoup déjà Robert Kalemba. Merci na Isaac Bambata, André Njeka. On n'oublie pas aussi notre directeur de programme, Oscar Bakando. Moi, c'est Homos, la noblesse de la presse congolaise. On se retrouve le dimanche prochain. Bye bye. Les bandes à London TV.